Shalom, shalom, shalom. Tout ça, ensemble, le colloque Congo TV, na papa Abraham. Tout ça, surpris, Bengi Bisso, na votre site, le colloque Congo TV. Maman Bonheur, Ouatou Alinaka Mingi, Maman Bomengo, son nom reflète aussi son état d'âme. Na Boka Hollande, mais tout ça qui est curieux, depuis tout Koutana, na cette servante de Dieu. Na au besoin d'informité, Azadé à Yeswa, je sais qu'Azad toujours à Yeswa, peut-être que quitter. Maman Bonheur, shalom. Shalom, papa. Et c'est un roman sur Alamboka Rotterdam. Merci, merci. Mais maman, brusquement ici sur à la Rotterdam, na Hollande, balbusha mona mboka oyo, ezali na cadre ni au komi awa. Na ye na cadre ya musala ya Nzambe. Babengi Singapo na ya côté ya liloba Nzambe. Donc na ya ko témoigner et puis na te ya liloba na Nzambe. Gloire Seigneur. Est-ce que tu vois na bengi sio parce que Rotterdam tout ça ba serviteur belo servante de Dieu, na na personne invitation à te ba parce que pamboli na nzela neto mutomoni ezali pamboli na ezali pamboli afongola biso porte yo ya Alamboka ya Hollande na Rotterdam. Mutu azali pamboli donc azande konanga ya azali pasa nanga bato balobaka toujours que tokokana azali évangéliste Gina ye wana za pembeni. Femme forte akoya to pousa pembeni. La servante de Dieu vraiment maboko sa makasi to sepeli ozali lipamboli na mboka onoba chaque fois saka yo servante de Dieu ozali pamboli na mboka oyo ya Hollande na Rotterdam. Nini sali vraiment mbala moko bengisa biso mama bonheur oyo so bonheur na kati ya mboka ya Rotterdam. Merci l'homme de Dieu et merci le collègue à congo.com. Nzambe azamalam. Tant que le to sale la Nzambe. Donc na makasi na biso te kaka kubela kama wa Nzambe. Alors na conviction on ezalaki nango tellement to abana na Nzambe et c'est peut partager oyo Nzambe asala epa ya moombu na ye. Mabino bale botana caméra. Bane bota bilongyo. Professeur Kalouza est-ce que vous photo bon ezali wana? Bon balé ba bilongi moko ba bana ya papa na ngai bana ba sœur ya grand frère na ngai Jésus-Christ et puis la famille na ngai famille chrétienne et bana mboka na ba patriote na ngai ya royaume des cieux bana papa na ngai baleka ya na ngai na sepeli mingi comme bino ah maman tozota mingi c'est son motivation ça qui n'est pas ouais maman ozubi c'est son bonheur Motivation c'est un cadre ni osala ni tu es servant de Dieu mais pas servant de Dieu et le no bixui awa eloko vraiment esalaki kina bengisa awa nautaki koloba ngo na émission oyo nautaki koleka nalobi ke tosalela Nzambe entre nous toza unité mais tellement mawana Nzambe esalaki ete ebele ya batu tosalela meti lelo ebalaka na doute esengeli nde tomonaka ke tomonaka babiracle Nzambe tomonaka ebaloboko Nzambe oyo ayosala na batu oyo bandimi kosalela ye exemple ema bomengo oyo totomona mingi tobaki na anglais alaki mutu ya théâtre mais tellement Nzambe amalamu Nzambe alokotaka na se yango nde Nzambe na belaki mawa Nzambe te aya a témoigner loboko ya Nzambe. Merci beaucoup papa Abraham pour ça permet awa je pense que question na olobato tuna toto tuna maman na biso bonheur aux amis côté c'est mi côté yebi ça soit na 2 minutes témoignage parce que tant on ko sala théâtre so yeba kinzambe toté mais quand est-ce que o yamaki Yesu comme ko bixi et puis depuis quand ba mingi bazana confusion ebité ça moi témoignage mo kena olobito rataki na 2 minutes ko ça résumer ya message na yo to pesio micro na biso pour la caméra de congotv.com. Bon eza ba surprise kaka na bandaki kosala musala Nzambe donc banda na botama na yebaki Nzambe na sambelaka nazali kosambela mais nazali kosambela ndenge penzo esengelaki te na yambaka Yesu te nazalaki na maison mère donc nazali kosambela ndenge esengeli te banda 1998 nde na yambaki Yesu naza consacré na 2002 le 25 février 2002 ba consacré ngai na pasteur église na biso na Kisasa pasteur Thierry Djonga oza papa na ngai commune na commune ya Bandal a consacré kinga ba consacré nga na église wana pour servir Nzambe parce que Nzambe yemoko aloba na ngai alobela paye nazaki mutu akosalela ite nazaki kolinga te na benganga na tangu oyo malgré batu bazoloba ke mwasi akoki koteya te bon nalandaka te parce que pour nga na yebi que la femme c'est une révélation et je me demande souvent bato balobaka likambo yango soki bayebaka heure nini tozali parce que na Bible toza na première heure toza na deuxième heure et toza na troisième heure donc toza na troisième heure
mutu nyonso akoki kososolaka 3e heure makambo ezoya me miniti toyebi te seconde oyo tozali toyebi te donc nzambe atelemisi nga na ntango ya suka parceke abenga ngai. Merci. Et ça, Brice, tu vois qui est monté ce temps, a été invité. C'est les Belé dans Rotterdam, servant des deux. En tout cas, merci. Nous, aux humains, Tamouké, au répondre à Mikon Abisso, la servant des dieux, merci. Dans les Pamboli, nous avons mis la musique, au grâce à la femme, pour Christ, unité à la femme, en Hollande, ok, dans le Liboso, nous avons découragé, nous avons affréné. Maintenant, nous en Belgique, nous avons sala topesi ma jolie mbote na Allemagne tozala mama bazami bali na Ornella na Ornella bandeko nyonso o boza na kana boya botala mama asala nzambe mama merci kola pambola et puis na lipasa merci merci Carlos Kaluza bye bye.